Okomona mutu abondela kala mazobika kaka na souffrance okomona mutu azangi kobota akena église azozwa kobota te pona désobéissance kozanga koyoka nzambe vraiment batu batie lika na ba pasteur batu batie lika na makamba mokili baboy kotie lika epa na nzambe no moni souffrance ezokomela biso ebele basai na nzambe ba détourner vraiment basai na nzambe ba détourner mutu azaki vraiment na ministère ya yemo kasele ki nzambe ya solo me kotala makamba mokili azana besoin ton église munene azana besoin gagner ba amebele ake pas détourner détourner nzambe patiki nzambe ebisinga bomoni ba temple nyonso zomona ngo lelo lobi nango ekozika mais c'est le jeunesse nazoko sote nzamba kotinda moto ne ekozikisa ba église ata bato bakobalusa eza nde ba esandi ya courant eza ni nzambe nda kotinda moto ekokita namona ki vraiment ba bébé ebele mais namona ki ba docteur na blouson bazo beta bango ba caché ba docteur vraiment bazo tia bango ba marque Depuis nzambo nga na elibo akosaka te atikala jamais koloba nanga likambo pe akosa vraiment atikala ko ebisanga bébé sala bo pe atika ya 5 kosala nyonso ya lobala nga ekokisamaka église ezokamba bato pe ya minene église wana ezozika bato bazolela na binzambe nanga pourquoi église ya monene ko ekozika bo pa binzanza bazo bina tumbi yango po eza église mais eza temple ya satana ténèbres eza na besoin makila basi azeni abila ténèbres eza na vraiment na sacrifice esengi sacrifice kaka ya basi azeni kasho moni babeti bana na mokongo baza ko inspecter bango molimo ya sexualité vraiment ekeke tozokota nango 2000 atito ba 2030 bana bakobota mana impudicité moko oyo ke yo moboto ko koloba peti olembi badoto baza na service à satana bazali mais pour la vierge nzamba pesa un message abi satan za na besoin ba vierge bakenda ko servir nazomona ba responsable bazokufa ba responsable bazokufa la bandi kolenga binzambe pourquoi ba responsable ba kokufa bo nzamba binanga bi satan azoboma ba responsable pour que bana batelingana sali na nzambe bon ça na des ana boga ba la vierge pour na service moi sinon na zamongo na ebi mibali te comment passer ko bala moi so alinga bali 15 to 16 to 18 tango biloko komona bilembo ya ba guerre ya ba kufa ezate ke yeso zoya mais e bande la bolozi temple satana kitaka ko kusami sala wana na binzambe bongo puko ko sama kamba baba moni bilembo simba bilembo abina ngo mona église na tumbi yango pasteur akokufa te pasteur akozalon vi pa ko bela liboma pour que rendre témoignage na bato bakoya na journée bato bakokufa ta 100 na journée bato bakokufa ta 50 déjà bana bakomi na ba distinction bana bakomi vraiment mayele makasi mais problème eza ke mayele onga na zomona lelo onga nzamba la kisinga eza nzambe te ezali vraiment la moni lisusu épidémie vraiment ezobeta koleka même na corona épidémie lisusu ezoya épidémie ezoya sika tunanga jinoete soko bisi ba docteur bakobani changement climatique eza nde problème amai eza nde elanga makambo telebe ndezobongisango marke mosusu babende kotia na mokongo marke mosusu bazotia na elongi marke mosusu bazotia pe na loboko ya mobali vraiment ba jeune ndenge tozokenda boye ba jeune bakokufa ebele surtout ba vierge soto tena makomi ba vierge bazande pour la service ya nzambe ba vierge bazande pour la service ya nzambe esengo na biso ezake tozana ngambo ya nzambe esengo na biso ezake makambo nyonso tene bezobongisa nzambe wana zolobela biso azobombela biso tazolakisa biso pona kolobala biso eketo batomi batela peto bondela tozonga na se ya makolo ya nzambe. Bienvenue dans ce nouveau numéro to lobela Congo émission nabino bomesana vraiment ko biso chaque jour tozo continuer tourner na biso kande to yebisaki bino et du coup lelo to yambi mosali na nzambe na ye vraiment to kopesa bino ba message nini nzambe alobi et to kosola vraiment pour na makambo nyonso ye koleka na République démocratique du Congo et tout sur la vraiment actualité, tout sur la peu moins d'amba politique, mais sur l'église, tout sur la vraiment maramonion sur les garana église, bah secret et belé et zawa pour la vraiment brancher tina souka et tout ça merci na maman Nana Bomba, la maman des orphelins. Oyo asala travail fort pour la émission yo et comme la rabino nandako merci na bino nyonso bato bo pesa biso confiance et fidélité ya Rolanda Rabiso chaque jour merci à l'honorable Dieu Banza
Londolo Nguya balobi mbandaka na biso Asbel toujours en marche. Merci Nabana Poto, merci Nabatonyon so bobenga biso, oyo bo fortifier biso, oyo bo tindara ba situation na bino, topé ba commentaire na commentaire na bino et ça la biso vraiment bien. Ba encouragement na bino et pas na biso ezaka ke aux amuto asika, aux s'abonner, aux partager, aux qui commentaire na topé suggestion na yo et que ça la vraiment bien. Ba numéro na biso eza affiché wana, aux en a besoin, au contacter biso, benga biso, au kozwa biso moko et au pesi ba suggestion na yo et que ça la bien. Derrière la caméra, tous en a reçu bonzanzo. Merci na Pierrette, merci na bino sur bateau bozo assister biso. Nefsa bino lelo tous en a mosali nzambe puis makamba kolobeze belé vraiment. Makamba koloba eza vraiment ebelé puis makamba somo ba message oyo nzambe atindi mosali na ye aya kopesa biso mokili mobimba voilà aya kopesa biso nyonso et bozala wana tina suka mama bébé mbote papa eza mbala liboso to yamba yo na émission na biso soko se présenter bandeko bakolanda biso na musika pe de partout ba soki mama bébé vraiment azanani. Merci na sepeli vraiment liboso na pamboli nzambe nzamba lola nzamba avani na kembo bisika bileki na lokumu nzambe o ayebi makambo nyonso. Très bien. Vraiment na pamboli pour na komona na lisusu boye na bomoto vraiment na kokaki te pe na ebaki te kele mokolo moko mokile komona ngai mais kombo na nga mama bébé vraiment mingi babinga na kombo ya bébé mais na kosepela lelo soki omoninga obenga na kombo ya mama Marceline eza vraiment kombo na nga bomwana bébé eza kaka sirno ba sirno manga et puis na benga mi na kombo ya mama Marceline ekotonya nzombo nazwami na mbandaka précisément na ville ya na province ya Équateur. Voilà mama bébé lelo ndenge toyambi yo toyamba o lokola nani mama Marceline mosali na nzambe pasteur évangéliste. Bon, naye lelo boya manga lokola servante de Dieu. Pourquoi naza komi benga servante pona naza vraiment na lotomo wana. Naza na lotomo wana vraiment ya ko servir nzambe et puis na ndima vraiment ba peine wana na vie nanga na lobaki na kosalela ye kino suka ya bomo ina ngai. Pela moko abenga nga na service na ye naza na obligation ko servir ti moko na kotika na se na moyo ndena ke na kopema na kimia. Voilà maman bébé la servante de Dieu nde toko sola na ye nde toko pesa bino vraiment ba message maman bébé lelo memeli bisoni vraiment lelo na memeli bino sango malam kaka te makomi bisi biso ke tango bana bato balali konja molile bongisaka mabe mais nzambe oyo avai na likolo amonaka eza na makambo ebele o ténèbre eza bongisa partout na monde na ba village na bazamba na bisika nyonso mais miso na nzambe loko emonaka même na se ya mai emoni makambo na ndeza na basali o nzambe azolakisa bango makambo mosusu nde naza vraiment na ba vision mosusu nzambe alakisa ngai et puis na se ya ba vision na apesi nga ba message vraiment atie kipabilité kati na nga kena koyebisa peuple de Dieu makambo na zoloba eza makambo tokobika yango pona makomi bisi biso ke maloba ne lekaka pamba te sengei bilembo nango emonana nde lelo vombo moninga na présidence na yo pour que na annoncer vraiment makambo na bato nyonso o bakolanda. Donc osant la message oyo ko annoncer na peuple de Dieu. Okay. Alors ba message yango monaki yango lobby ou bien omonango kala eza vraiment ba message o nzamba pesa ngai kala apesa ngai vraiment kala na batela ngolo kwa moto mais akomi kozangisa ngai kimia alobi na ngai sengé na loba et puis ndenge moko eza ba santine bazana kaka pona ko kengela toloba kango vraiment po soki mabe komeli lelo mutu makila mutu aneganga na mutu na ngai te donc moni na pusani liboso a peuple de Dieu na pousse liboso pa ba santu nyonso bo bazwami partout na monde na Équateur bisika nyonso vraiment na lobela bango makambo nzamba la kisinga pe akebisinga na yango. Alors makambo nzamba la kisio pe akebisio na yango. Est-ce que maman bébé rôle ya prophétie ezanini makambo yozolo ba d'abord oyo yeko annoncer biso bana nzambe ezate makanisi na yo moko ou bien eloko moko boye nzambe penza tindi yo loba makambo yo loba parce que total makambo partout hein.
eza vraiment makanisi na ngai te eza pe posa motema na ngai te mais eza makambo vraiment o nzamba tininga na loba alobi na ngai vraiment na loba yango pour que soki na lobi yango libota na ye bakobika bao pe bakoboya kotosa bakobika pe makambo nzamba zolobi yanga lelo olobela kinga vraiment pour la prophétie eza malamu na vie ya moto parce que ma bibili ebisi biso ke eza ne loko moko ko komela libota na bana nzambe te saki azanga kolakisa to azanga kolobela vraiment eza na belé na makambo ekomela ka biso nzamba lobelio alobelio alakiso atini me bato ba ebiso menase ignorance pe mabe komeli biso vraiment prophétie eza mabe te eza édification eza lilendisi o elendisa ka bana nzambe pe eza malamu yango nde esunga biso pona voilà, Torozo ngana au Pesabana Nzambe ba message, maman bébé, yoza Moussali Nzambe, la servante de Dieu, de l'unité yeba église, rôle nango namboka ezalani. Merci vraiment pour la motuna malamu tuninga. Église eza vraiment malamu. Église eza malamu pe rôle ya église na se na moi oyo pour na ko préparer ba na nzambe mokolo moko to kenda. Vraiment mboka o biso to vande za mboka na biso te. Ba caprice ba souffrance to zomona eza ya biso te. C'est pour cela église eza wana pour na ko préparer ba na nzambe ke mokolo moko na lèvement to kenda. Ndo moni rôle ya église na se na moi eza kaka bongo. Rôle ya église eza ko préparer ba na nzambe ndingo tikoloba. Mais ba église yango ya bino leki ebele mama bébé lelo rumona mtu alali alamuki lobi pasteur ozalaki na église oyo fungoli ya yo église ezalaka nini ba église ekomi ebele tokoye ba église ya bien ndenge nini. Merci vraiment, merci pour la motuna na pamboli lisusu nzambe pour na kopesa nga motuna eza motuna vraiment malamu église vraiment ezate ke pona mbongo kaka nengo lobiki église komi lelo mutu alali alamuki akomi pasteur kaka nengo moningabu eza na bato supe bakokama mais toyebi mamoyo te ndeni lango komi émission makambo ya nzambe eza na bato bayebi nga malamu kutu koleka bayebi bo jeunesse nanga bayebi parcours ya vie nanga bakokama oh eza makambo eza kati na ngai église eza teke mutu alali alamuki abimisa église te mais eza na ba serviteur eza na ba servante o nzambe atia bango na tana moma moko o bako servir nzambe mais mingi sale makana kata l'église ko kabwana nezaka mingi na misolo to pasteur vraiment zaki ko banga nzambe mais comme na moment moko pasteur akomi ko bika mabe nde sali ke groupe moko ya bato babima to pe groupe moko ya bato ba former église mais église vraiment ezaka kapona ko préparer peuple de Dieu que mokolo mo se to ko kufa to mona kembo na nzambe lelo to ko mona ba miracle trop na ba église mosala nzambe robimisa moto nyama na libumu tomoni yango pe physiquement robimisa moto lutu na nzoto tomoni yango pe physiquement wana to benga yango miracle de Dieu nzamba lobaka kosala bato ba opération sans cicatrice ou bien ezalaka nini vraiment na dutaka na ba miracle wana makasi pona biso toza na chemin à Jésus biso tozolanda nde chemin à Jésus vraiment tango yeso asaka miracle na monate na kopesa exemple ya mwasi oyo ya kuki mwasi oyo ya kuki azalaka na kuki ne na mokongo mais yeso abikisaka ye abimisa ta kongo li na kuki nete abimisa te loko moko na kuki nete mais oka musanga ke ba pasteur bakomi ko bimisa bato bakodo bazobimisa bato babikeko vraiment nazo biso ke miracle nyonso o ezo saima na lolenge neza miracle ya mabe eza vraiment miracle ya mabe pasteur wana soki otali e bien soki okoti na sena e azana eloko moko azako utiliser nde ba miracle wana ezomonana mais vraiment miracle ya solo Yesu alobaka na mutalobi Lazare sort bima na kunda Lazare bima ki pe ase kwa ki eloko kamusaka ke Lazare akufa 4 jours na kunda ase kwa mabima ta na sola ko polate omoni ke ba miracle na nyonso mono ko pesa d'exemple eza miracle moko ya malamu te ezosema na kombo na Yesu mais Yesu mutu azosala yango te. Est-ce que ça vraiment na wana to ko manano sima mutu alali neti tozanga na omboyi lobi Dieu m'a révélé na simi pe Bible na bandi côté ya na mibengi pasteur na mibengi prophète ou bien avant comme pasteur il faut otangela ngo classe parce que eza na bande comme sou balobaka Yesu atangaka wapi est-ce que logique ya kokoma pasteur ça ko kende classe
na logique ya kolamuka bokomi pasteur eza normal nini tokokolanda bona kokoma pasteur vraiment bakomaka pasteur te mutu moko te biso ke na vandaka na tangaki makambo classe ezosimba te na buleka na koma nanga pasteur mingi omoni ba pasteur baosa makambo ala bautande na bongo mais pasteur aza mutu eze loko o mutu abota makanango eza lokwa ministère ministère zeloko eza kati na moto mutu abotami nango akokine koyeba te nakopesa exemple ya nga moko na miyebaka te na bomoto bona koko s'attendre te ke moko moko na koko koma servante kotalaka ba comportement kotalaka ba gisement mais loko eza loko nzamba tia kati na ngai ndo mone komi ko agir vraiment kokoma pasteur bakoma ka pasteur te me babota makande mosali na nzambe kaka ndenge mono za na kopesa exemple soki obota maka journaliste okoyi ko sa misala nyoso mais lokola nzamba bike yo ko za la journaliste okokusuka ko fini na métier na yo pour que okena nango tina suka vraiment bakoma ka pasteur te babota makande mosali na nzambe c'est pour ça mon église eza ebele bato baza ebele baza ko agir na lenge na bango mingi wana baza vraiment ba serviteur te pe ba servante te. Alors ma bébé biso to mesana ko benga ma bébé église ba église eleki ebele na Congo bato bakenda ke église baleki ebele et puis tozo sambela ebele na Congo même boko ezo avancer te ba agression ba guerre epembeni bandeko na biso na est kimi ezate est-ce que ça pona tozo sambela mabe ou bien bakonja mboka bazo kamba mabe ou bien za malédiction moko boy o balaki la biso na mboka oyo ke to souffrir na banzala ndenge to souffrir eza vraiment bilakeli mabe te eza pe kokamba mabe ya bakonzi te mais eza nde désobéissance ya bato et puis basali pe baza ko accompagner vraiment bato malamu te ndo mona ezosala ke kaka ekoma kolela ekoma okomona mutu abondela kala mais azobika kaka na souffrance okomona mutu azangi kobota ake na église azozwa kobota te mpo na désobéissance kozanga koyoka nzambe vraiment bato batie elika na ba pasteur bato batie elika na makamba mokili baboy kotia elika epa na nzambe no moni souffrance ezokomela biso vraiment soki to tomboli biso so miso na biso na likolo ezala biso eza bakonzi na biso soki to beleli nzamba lola vraiment ko répondre bino biso lipambo na biso eza vraiment na maboko na biso metozo ba ko utiliser yango te pe tozo ba ko sali yango to ndo moni paswa nezoya eza te ke malédiction nzamba ko sala mokine kitoko na batonebo pa lo bien maudit yango jamais na ebi kala so tozongi sima nzamba boma Sodome na Gomorrhe. Très bien. Aboma Sodome na Gomorrhe moni ke vraiment ezobonga te na sali bato vraiment bakomi ko sa makambo ezopesa ngai sous lokumu te asali ka boma bango mais lokwa nzamba zotika biso to vivre azana plan malamu pona biso esengeka ke biso to zonga na makola nzambe ebele basai na nzambe ba détourner. OK. Vraiment basai na nzambe ba détourner mutu azaki vraiment na ministère ya yemo kasele ki nzambe ya solo mais kotala makambo mokili azana besoin ton église a munene azana besoin gagner ba amebele ake pas détourner et détourner nzambe patiki ko détourner wana neti ndenge ndo ko détourner ça fait alongwe na makolo nzambe ake na sata ndo mone ezo sala bongo azali sous la présence nzambe te imaginez-vous ndenga lelo na zabo ndenge nzamba zo préparer nga na yebite nani lobi na kozala mutu moke la ka bien ma bébé vraiment na landa ki olobaki malamu metala pour que koma lobi bo il faut sala nzamba kozali se pa na ngate ça fait makamonga na yele zani nzambe mutatini ngana loba na kosuka na oh eza nzambe mutatindi oloba alors bandeko vraiment ba kozela biso ebele bayoka message oyo ye nango parce que ndenge bandeko bafandi liboso abetando ikena bango ezaba yeba nini mamo aye koloba. Alors ma bébé message ya liboso oyeli bandeko bakolanda biso be peuple de Dieu ezani na pamboli nzambe vraiment nazo pambola kaka nzambe aza malamu pe nzambe aza bolingo nzambe oyo ayebi makambo nyonso abengami maître ata ba circonstance abina nyonso sengeli to komisa ye vraiment nazo pambola nzambe alola nazana ba vision on nzamba la kisakinga après avoir commandé ba vision na nzambe aye kopesa nga message ya liboso nzamba pesinga vraiment la kisinga na bekolo na bamboka na bingumba eza na ba temple o Satan azokita pona kosala mosala na province Équateur ezali na Kinshasa ezali na Bakongo ezali partout ezali
mais nzamba ebisinga bomoni ba temple nyonso zomona ngo lelo lobi nango ekozika. Mais c'est le jeunesse nazoko sote nzamba kotinda moto ne kozikisa ba église. Ata bato bakobalusa eza nde ba esandi ya courant eza ni nzambe nda kotinda moto ekokita. Moto vraiment. Na mona na église ya monene, église ezokamba bato pe ya minene. Église wana ezozika bato bazolela. Na binzambe nanga pourquoi église ya monene kokozika bo pa binzamba zo bina tumbi yango po eza église mais eza temple ya Satana. OK. Eza temple ya Satana, Satana kitaka kokosa misala wana. Na binzambe bongo pourquoi kosa makamba ba moni bilembo, simba bilembo. Abina ngo mona église na tumbi yango, pasteur akokufa te. Pasteur akozalon vie pa ko bela liboma pour que rendre témoignage na bato bakoya. Très bien. Ça fait que ezana makambo ekosalema. Église yango pe existe là. Ezali kotanga kombo vraiment ko bongate église ya monene vraiment so ipe na bina kitana mo ba détail bato bazaka na makanisi bako ba bite ezande église na biso solo. Po makambo na zo biseza pe na ba sœur ba frère o nzamba la kisa bango. OK. Que église eziki akeko bisa pasteur pe pasteur bite bo bondela église ekozika te ezande bitumba. Bandeko bakolanda biso soki o mona message ya boyo kenda ko yebisika musali na nzambe puis a répondre beaucoup mais la biso atana commentaire et que ça la bien ou bien un message inbox et que ça la vraiment bien maman bébé pasteur alobi ezabitumba église ekozikate continuer église ekozikate ezabitumba mais à la fin des comptes église wana ekozika ekozika po esiko bokonja molile ezorenye nzamba ko korenye wana te et puis eza makambo eza atango asuki esengele monisa mabo tellement mabele kimingi esengele monisama na kopesa vous exemple me 15 ans balimbisanga puis bato balimbisanga eza loko okasango semo na banda pasteur aziki oui eza makambo ekosalema vraiment nzambe na biso puis nzambo nga na elibo akosaka te atikala jamais koloba nanga likambo pe akosa vraiment atikala koyebisanga bébé sala bo pe atika ya 5 kosala nyonso ya lobala nga ekokisamaka donc eza mbala liboso te ozwa ba vision eza mbala liboso te osakola pe déjà la bato nazana ba vision ebele nazana ba message ebele na kokozwa moi parenthèse moke na 2022 nazobondela nzambe ga binzambe langa mbulu eza nini nazomona ba responsable bazokufa ba responsable bazokufa la bandi kolenga binzambe pourquoi ba responsable bakokufa bo nzamba binanga bi Satan azoboma ba responsable pour que bana batelengana na koma ki vraiment papa nanga Jérémie Toko nzambe vraiment pambra musai na nzambe bisika azwami na ebisa ke vision na pe na pesa ke message wana baki nanga mama loba vraiment papa pesa kinga accès à koloba na loba kango pe umela kité église wana ekozika loko eza temple ya Satan ekozika et puis pasteur na pa kokufa te pasteur na kobela liboma petit kala témoignage na monde pe na bato nyonso ba komona événement wana. Alors à part wana message monsieur ezali à part wana naza pe na ba vision mosusu vraiment nzamba lobela kanga chaque fois na ba vision et puis soka la kinga likambo na bonde la kinga binzambe sunganga lobela nga likambo la kisinga ezani parce que makomé biso tango bana bato balali Satana bombisaka mabe mezana bato misusu nzamba la kisaka ba makambo wana vraiment nazali sous na vision mosusu nzambe vraiment pesa kinga vision nzamba pesinga vision na moni basi na zemi bazokufa basi na zemi bazokufa nzambe bazema basi mo banefu mo mutakene ko bota ba kufi na binzambe za nini abina ngabi tene bezana besoin makila basi azemi abina tene bezana vraiment na sacrifice esengi sacrifice kaka ya basi azemi vraiment basi azemi bakozala sacrifier bakozala sacrifier pourquoi pas ténèbre déclarer makila na bango basi azemi eza vraiment makambo nzamba la kisa kinga pa lobelinga ke Satan azobongisa déjà mabe pona basi azemi vraiment na sengi na basi azemi o bazana mikumba vraiment babondela nzambe ke mokona banga kokita nzambe vraiment akita bango na kimia pa makome biso ke nyonso o eza relevé eza condamné par la prière ça fait ko condamner au kana prière vraiment kozala malamu et ba mama bakolanda biso ezana bato ebele bakolanda biso pona mama mso azana zemi pona makambo ekomela ete fwasani pona ba mama o bazolanda biso pe pona ba mama bazana zemi vraiment na bondeli o bondela nzambe ezale sengo te kozana zemi ndenge tozaka kala soko ti kosomba bassin ozoyaka nango na moto bato bazomona osombaki par exemple to valise na bato bazomona te vraiment bondela nzambe
bondela vraiment nzambe alola asunga obota na kimia mais journaliste na biso esengo na biso ba Kristo kaka nyoso tozosolola bo et pas biso ba Kristo kokomela biso te vraiment moi so azotambola na kobanga nzambe moi si o ata vie na nzoto na sacrifice et kokomaka na mokona mo wana bango ba kozala wana bango ba oza epandi baza peuple mise à part bakoyoka makambo nazo biso journaliste tokoyoka yango ata na Kinshasa ata na Équateur partout basaze baza sacrifier déjà pour la tenir besoin déclarer yo bengi bango te faut bayaka pa na opo babika parce que ba pasteur musu bazalaka bo benganga soko bo benga te danger ko koma yo faut basambela ga place baza vraiment na ko benga bango te po nzamba lobela kinga yango te mais naza na charge ya kobondela vraiment pour na basi azemi na bondela kana butu nzamba sunga basi azemi et surtout ba bazo bangaye vraiment ba batambola kona ko bangaye ba ba ibelo kwa kolope mobikisi nzambe vraiment sunga bango babota na kimia mais ba pe ba ibi nzambe kwa kolope mobikisi te nazo pe son message wana e bangisa yo te mais lukande nzambe très bien pour la bible biso biso ke bo lukanga na tango na sa ko mimonisa vraiment lukande nzambe wana bondela nzambe wana eza mokumba o ya pesa kiyo makome bisi biso te o ya kangina na ko fungola et puis o ya fungoli na ko kanga vraiment moko wana okita na kimia obota na kimia et kozala vraiment lokumu pona Yesu Masia. Voilà mesdames et messieurs, je vous rappelle que nazana musali na nzambe liboso nanga o ya zana ba message ebele ya ko yebisa peuple malgré tout ce qui m'a si yango ngama to ko kanga message na nzambe te. Il faut te continuer. Maman bébé, j'espère que le message est ici ou bien. Le message vraiment ezali. Et puis nzambe aki ko laksanga lisusu na vision nzamba laksinga maternité à munene ba bébé vraiment bazaki na catégorie nyonso. Mindele miindo na sali wana ya ba bébé wana na mona ki vraiment ba bébé belé mais na mona ki ba docteur na blouson bazo beta bango ba caché. Ba docteur. Ba docteur vraiment bazo tia bango ba marque. Marque mususu bamene kutana mokongo, marque mususu bazotia na elongi, marque mususu bazotia pe na loboko ya mobali. Vraiment na loboko ya mobali marque ane bane otama mingi pa mibali. Bana mibali. Basi bazalaki mukeo ba marka ki bango na ngome mingi zaki bana mibali. Na kotuna nzambe ngati nzambe eza nini yango bana bakokoza na ba marque bo. Alobi Satan azo préparer bana pona ko bebisa bo jeunesse na bango pe pona kuluka ko désorienter vie na bango. Vraiment ezaki na ba signification nango makambo na monaki na tuna kenga bebo caché ya mokongo eza nini. Alobi caché moni ba beti bana na mokongo baza ko infecter bango molimo ya sexualité. Vraiment ekeke tozo kota nango 2000 atito ba 2030 bana bakobota mana impudicité moko o ke yo moboto ko koloba peti olembi. O eze loko déjà ba fêter bango na bomwana. Eze loko Satan a déjà marqué bango na libumu. Dès que so botama azobotama déjà na posana na kati na ye. Vraiment kozala pasi vraiment pasi makasi pour la génération et puis pour na bana biso bazobotama na ekeke pe na époque oyo. Vraiment nzambe asunga vraiment abatela abomba vraiment bana biso puis to bondela vraiment pour na bana biso. Et puis na ekomona caché mususu na elongi nde na elongi wana vraiment bana bakobotama ba génie intelligence merci vraiment bana bakomi intelligent bana bakomi na ba distinction bana bakomi vraiment mayele makasi mais problème eza ke mayele onga nazomona lelo onga nzamba la kisinga eza nzambe te eza mayele vraiment eza na marque ya satana pour que bana bakoma na boyebi moko ya koleka ça faut komona mwana mukia komi na connaissance moko même yo mukolo ko comprendre makambo azolo te pour makambo azosala te nyonso wana ezaka ka ba marque ya mabe pona koluka kobebisa génération ya sima et puis marque on a mona ki aloboko nzambe ko balanga bi moni marque eza pona force pe pona mosala vraiment eza nebele abana bako s'incliner na mosala kaka na marque wana. Donc avant kota mosala il faut za na marque. Il faut za na marque wana et surtout vraiment na ba organisme nde loko wana vraiment ko kena ko sala makasi. Très bien. Il faut za na marque wana yango nde ko sala ki oza na facilité ya kokota, oza na facilité ya ko sala mosala kuna. Vraiment nzambe alola abatela bana biso et puis makambo tozolanda ngo bo ignorer yango te vraiment.
parce que Bible bisi biso ke na moto akoyoka pe akoboya kosalela vraiment to sa yango pe to salela yango to bondela vraiment pona bana biso et puis génération ya bana biso otokoti 2000 vraiment nga na benga yango eza mbula makambo eza vraiment mbula makambo pona makambo onga na mona na 2000 oyo eza makambo kaka kobangisa oko tu nango bindeli nango yo komona makambo boke ba o marqué bana na ba caché ezelo ko ténèbre ezobongisa ténèbre ezobongisa ténèbre vraiment eza na ba programme nango ezosala o biso tozo baté mais passe na biso ba Christ toza na distraction très bien eza na bato journaliste makambo na zolo bano eza na bato eza na ba pasteur eza na bato misusu nzamba lakisa bango yango mais tout nanga ska basala nini OK asala le côté agwa biso abeza ndoto abina lotaki ndoto na ke kobota pe babeti mwana nga caché nelongi o eza makambo solo nga na yebaka naza na mwana nga moko 6e na ngai mwana na bote tellement zaki mwana bitumba mwana derejanga na buto la liboti kolela boti akola mukana tongo na ba marque nelongi ba koma penza a vendre nelongi ni ba komi mwana écrito penza on dirait ba tie mwana manzaka ba a penza boy à vendre vraiment ne kotala ngo botinga bi mais mono bateki déjà mwana na ko kende pas pasteur na bisa bi mwana déjà des ana basi bateki toye ko bonde la pona mwana et puis makambo na mwana na bomo ya mwana wana réellement mwana na bateka kai OK mais tine na babo mwana na koli azokola ka pe na bitumba pourquoi parce que nazaki mama o ayebi nzambe nazaki mama o nazobona nde sali ke makambo le komela mwana ngai te journaliste makambo so tozo sola na lelo esengo kaka na ba Kristo kaka nde na lobaki basi na zemi bo bondela liboso ko bima kobota kena bosela nzamba bondela abombo na makila na Yesu Masia dès ko zobota mwana na yo banda déjà kolongola bilembo na bomo ya mwana na po bilembo ezali très bien to ebite les musupe basi ba beta bana biso les musupe bazobeta les musupe zo salema mais esengo kaka na moto ebi kolo lokola kolo pe mobiksi ne marque wana atoko bota me pas docteur ya mabe akosala loko moko te kala vraiment to bale ko bota no to zamikie ben infirmière kaka bazobotisa biso mais lele koma pour que baboti fo docteur za na salle o ezala ba docteur scientiste bazali OK ba docteur bazana service à sata na bazali azaona na hôpital uniquement ka pona ko sala ba arte mosusu wana eza nzambe te alors message monsieur ezali ou bien ba message esili message vraiment suka yango a part kokota ba makamu su vraiment nzamba lobaki ala kisenga mais autorisenga te que vraiment na loba mosusu ezala na autorisation te ezali vraiment nzamba pesinga ndingisa te que na loba yango mais na ko sukisa na vision mosusu nzamba la kisenga na moni ba vierge Satan zo sacrifier ba vierge et pas au sacrifier ba jeune mais koleka ba vierge vraiment ba jeune ndenge tozo kenda boy ba jeune ba kokufa ebele surtout ba vierge ba kokufa ba jeune ba kokufa na bango mais pour na ba vierge nzamba pesa nga message abi Satan za na besoin ba vierge ba kenda ko servir OK oh so total na makomi ba vierge bazande pour na service ya nzambe ba vierge bazande pour na service ya nzambe nzamba ko senga na ba vierge pour na service nae ba sali na nzambe bon ça na ndenge zana bonga ba la vierge pour na service moi sinon na mongo na ebi mibali te comment parce que ko bala moi so alinga bali 15 to 16 to 18 mo ça na problème ba lobi équiparateur ata moi c'est ndumba ko bala eza passe bible makomi vraiment ba osaila ngote pour ka ba sali ba vierge na ba bongile na service ba sali OK baza ba na service ya ba sali lokola Satan na ebi ke ba vierge baza pour na service à nzambe ndazo luka ko éliminer bango pour que ba ke na ko sala na télé. Très bien. Journaliste, imaginez-vous vierge, à Koufi na âge à 12 ans. Ce qui nous a balbaka à Koufa na nous, n'a pas servi ça à combien de temps? Tout ça nos calculs. Plus de 80. Ça fait qu'on met la service, on met la mosalo, oh ba vierge, bazande pour la service. Ya nzambi vraiment nzamba lola abatela bana biso abatela ba jeune garçon abatela ba jeune fille ba vraiment baza ko mi bomba epa na nzambe vraiment nzamba abatela bango et puis maman na lingina profiter ko loba que biso ba maman de to batela bana na ba éducation na ko loba loba mais to bondela ka pe pona bana biso vraiment senge to bondela pona bana biso ba jeune garçon ba jeune fille vraiment nzamba abatela bango journaliste mo pepe zo beta et puis mo pepe ne banzi
nazo ebiso makambo nzaba kisinga na mbana te malaki singa partout bisika oso mo pepe o ebandi mo pepe nini mbule obeta mo pepe nga nazoloba eza mbula te mezande ya makambo makambo vumezo akosalema minene bakufa ana nga nazo biso ya ba vierge ya ba jeune garçon kaka no moni ba tout sala pour la responsable et que ça les épidémie pesa vraiment la moni sous épidémie vraiment ezobeta ko le quand même na corona épidémie sous ezoya épidémie ezoya sikatuna nga jinoete soko bisi ba docteur ba kobani changement climatique ezande problème mai ezande elanga makambo telebe ndezo bongisango soko tangi na apocalypse makambo na zo biso ezali mais lokola biso bana nzambe toza ignorant toza na distraction tozo saka makambo apocalypse wana ezaka na ancien testament eza na ancien testament mais balobi makambo nyonso eleka na ancien testament nzambe Jésus afutela biso déjà pourquoi ekozonga lisusu te wana te Jésus afuta biso nyongo te afuta nyongo masumu na biso me makambo wana eza makambo bilembo ya tango asuka avant yeso ya vraiment makambo na esenge to mona ngo ba guerre ba kufa makambo nyonso wana épidémie et komonana mais pour le moment Satan azo abi makomé biso ke tango bino bokomona bilembo ya ba guerre ya ba kufa eza te ke yeso azoya mais eza bandela bolozi makambo tozo beze ba eza de commencement à souffrance. Journaliste, imaginez-vous ce qui s'entend à 5 par exemple dans la ville à Manaka 2000 personnes. Na malade c'est un bon effectif voilà. A ko matin mais à partir de l'épidémie da ko gagner mbang. Très bien. Pendant la journée batu bako ku fata 100, na journée batu bako ku fata 50, tu as totalisé bango na ina na ko totaliser facilement. C'est pour cela que Satan a vraiment biloko wana pour que akamata a détruit peuple de Dieu. Mais c'est on a biso ezaki tozana ngambo nzambe. Et c'est on a biso ezaki makambo nyonso tene bezo bongisa nzambe wana zolobela biso azobombela biso tazola kisa biso pona koloba biso eke to bato mibatela pe to bondela tozonga na se ya makolo ya nzambe. Voilà mesdames et messieurs, tokomi vraiment na suka ya émission ya mokolo malelo. Et moi je voulais vous dire quelque chose qui est très intéressante. Maman yo bomo na eboité ngana zana ba témoignage oyo eleka na famille nanga. J'avais une sœur oyo asala plus de 10 ans na libala beaucoup d'années na libala zobotate grâce à ma bonde Lena Nzambe accompagnement na maman yo lelo abota et bato belé na kolobaka o eza na famille nanga parce que naza na autorisation ya koloba makambo ya bato mususu te et ceux qui bo pesi confiance boyoki makambo ya zoloba peut-être changement ikoza na vie na yo mama bébé tokomi ko chiter bandeko bakolanda biso de partout bakokoza na besoin numéro de téléphone pour bazwa yo bakozwa ndenge nini. Merci vraiment. Nous avons le numéro de téléphone, c'est la famille Orange. Le numéro est 084 026 36 38. 084 026 36 38. Vraiment, le numéro est la servante de Dieu, Margena, nos ministères, et mon anité. Vraiment, ce que vous avez la malam. Ce que vous avez requête, vraiment, benganga, na ko de la pona, naza vraiment sacrificateur, puis naza mutumbi na mbeka, vraiment na ko de la, et puis nzambe, oya benganga, à accompagner biso, et c'est vraiment na mutu, soit koyoka, et c'est na mutu, vraiment, oya kotos, maloba oyo nzambe vraiment alola akopamba. Alors pour la requête ndenge utukoloba na esenga ba combien pour na mutu akota requête il faut atinda combien pour nous sambela pour na kokoti sa requête na sala ngote vraiment ma comme bisi biso que tozu a ofele to pesa na ofele eza likambo nga na kosala te naza na makoki ya kobikisa te naza na makoki ya koboyisa mutu ne bo mutu apesa mbongo pa na sala mbongo nini yo senga mbongo te na mukolo te na senga mbongo vraiment na sali mosala oyo kala vraiment soki ba témoignage na ko benga même bato biso baleka ba témoigner mais na senga ka mutu ata mbongo te vraiment na sala kanga ofele na zaka kutu na ba recommandation bato musu ya prier nzamba recommande 3 jours sec okolia te okomela mai to kosukola te vraiment na sala yango pe na komi na ona suka nyonso wana ofele na kosenga mbongo te baninga mususu balobaka nazo matangomba mama faut tindelanga $300 na matelo ngomba na kosambela pona o jamba o changer yo et yo du coup osala ngo ya ofele
En tout cas, vraiment, la salle a peine à noter. Banana, banana, mosala, vraiment, la salle a noter. Le quoi, nzamba, benganga, na mosala, la salle a kango, au fêlé, puis na rokoba, au salle, vraiment, au fêlé, sans kosenga, sans doute, sans élo, comment. Alors, numéro PCBiso, j'espère que au salle, il a rempli na WhatsApp, parce que, Batobabé, Bakolanda Biso partout. Numéro 1 est dans WhatsApp. Bon, numéro est dans WhatsApp, si vous avez besoin, il y a ma bébé. Vous avez Porto, vous avez partout dans le monde. Bien abisso, on a un numéro WhatsApp, na opesa yo. Bien un numéro est affiché wana. Si vous avez besoin de numéro WhatsApp, ou bien un numéro est affiché. Na opesa un numéro à moi na nae, bon solo la direct, vous rejoignez à tout moment nae. Et maman bébé, to comme vraiment na souka émission abisso, soko ko lancer message na peuple dédié au bakolanda biso partout. Na pamboli Nzambe, Nzambe wabi makambo nyonso. Nzambe wa benga mi mettre à temps basi comme ça ayeba ki mokola le journaliste vraiment na bo moto boye ko sale matin ya ayeba ki ke na kozala vraiment liboso na bino koloba pona tina lokumu na kombo na ye vraiment Nzambe alola apambola yo moto landi makambo oyo Nzambe alola vraiment abatela yo abomba yo makambo o na talisi yo pe o na lobeli yo vraiment ebangisa konzima na yo te elengisa pe yo te yo telema na konzima. Et c'est mon abisso, vraiment, ça que bisso botoza na ngambo ya Nzambe, atambonge mipepe koya, toko mona, toko bikango, me kokoma na bandako na bisso te. Vraiment, tika Nzamba lola pambola bisso, pe na bosa ite kopesa merci vraiment et pas papa na ngai Jérémy Itoko, papa vraiment naza asina makolo na yo, vraiment naza wana, vraiment na vandi, vraiment ti mokolo o Nzamba kosunga na mokano na ye asala lolenge oya kani kosala na bomo enanga. Vraiment tika Nzamba lola apambola biso apambola vraiment pe mwana ngai vraiment na mesa ko benga o mwana vraiment Nzambe apambola yo zala vraiment na makola Nzambe kolenga lenga te makambo ezo simba te banana bandi nazo mata te okomata amen vraiment makambo na biso okomata Nzambe kuta ko memo mosika au-delà makanisi na yo vraiment Nzambe lola apambola yo apambola pe bato nyonso balandi ngai Nzambe vraiment abatela biso kimia na Nzambe ezali ko na bomwe na biso na bosani te ko pesa pe merci na mosungi na ngai vraiment chérie na ngai na lingaka makasi ndoko za no marié na lingaka vraiment makasi pona na sala mosala Nzambe kala avec ba humiliation mata bazo finga nga boya ki parate bato musu ba autorisaka basi na bango na makambo te ye ki parate ye vraiment yebi que moi so aza mosali vraiment ki pakate na kenaka ba via ba 3 jours nazo kenda ba retraite a ki parate vraiment chérie na nga bisiko zali Nzambe vraiment apambola yo apambola pe ba nangai papa nanga bandeko nanga nyonso vraiment la sepeli na bino mingi vraiment Nzambe apambola bino. Alors merci beaucoup bandeko balandi soko landi biso tina suka opesa merci na aussi bonzanzo mtazai derrière caméra merci na bino nyonso bo tiki ba commentaire na bino so pe bo fingi ka poto message na ngo déjà tokutani mikolo ya merci.